Oui, oui, oui. Et ça, c'est ma casse, c'est ma casse. Je suis d'accord avec ça. Un peu ça, l'idée à l'opération un conseil na bato belé o bazo sale la kisiti lelo. Par exemple la police belge. Yango na lobi bande ko nangai eloko oyo eza na litomba te na boma na lia tala ba dragon na zaki nangana nzoto le na loke no kuna komba kachwa na kena mtse ama njili wana boy na concentré 1 2 3e dragon ko ya koti na nzoto ina ko bimwa na bo ngai wana police belge ngana bandi kati na 78 Edingwe atikala ko beta ngai te balitana jaguar batikala ko beta ngai te fona zalaka grand prêtre na masolongo masola se amai le na kena Lubumbashi na tayi na télévision na yeki ke pasteur moko Walesa asimbi Edingwe suki po suka Edingwe basimba kate na bisu suki oyo osimbi ai fozala oyo kama namu nazo simba mutu na yo nazo longola ndoko nyoso ba maladi na kati ya mutu na yo nazo pongisa mutu na yo nazo longola ba maladi na kati ya mutu na yo au nom de Jésus Christ. Namoni pe mwana mususu lisusu na yebi ete bakachere moko asimao mwana wana seli ba témoignage ya petite nazo ngena Kishasa il faut na kende ka kotala papa wana ayaka a témoigner andimela nzambe mais est-ce que atikala ka mwana nzambe ya solo pour lelo akufi soki akufi boye amna yezo kende wapi c'est ça na bato bazo sala ba aventure baleka na ba télévision ako ya boya ye koko sabatu na ba sala ba pesa ba kisi ndambo après ba bombi mosusu pour baleka na télévision ba banda ko manquer respect na ba sala nzambe. La mort existe certainement. Exemple la police belge était à Bissau ayaka tala bato bakotaka na saba mayandi luana bato bakendaka pona kotala na kota vandaka taba mbule bela servir satan mais tala bakota vandaka pour andimela nzambe ya solo andimela nzambe oui ayeko sala conviction na ye asala confession OK mais est-ce que aza mwana nzambe pour kisi na ebisio bato wana ebele bayaka nene kisi ezebele elinge lié la yebana elinge compliqué ye aleya ye na kimela mbango pa pasteur Walesa aza colonne na biso tant toza ba problème to kembango pa na ye bayena bakisi wana asambeli akati ba lien wana mais yosko otikali koma mwana nzambe ya solo mi tika epanza nzambe ozo nzambe ozo en charge siko bango bazala lokolo moko na mai lokolo musu libanda soki apesi bakisi elinga compliqué ye atikala na ya ndambo on atikala makisi nga magie bimisela nga mbongo et bimisela nga ba $200 na ba 500 na rolia tu sers toujours le diable. Dieu est jaloux de sa gloire. On commence par Edingwe. Il y a des dossiers par moment dans le Bélangote. Pourquoi? Parce que moi je pense que nous avons cru en Jésus-Christ. Donc ça la promotion chaque fois tu as Satan. Ozolo ba Edingwe reversa bino. Neti pasteur wale sa luka Edingwe yebisa yenini ke yaka opesa nga kisi na bando selela nzambe na kisi l'église. Ce que pasteur wale sa sali kopka simba Edingwe après ça l'église est comme plein. Ou bien ce qu'on est comme vrai pasteur, ceux qui nous ont un vrai serviteur de Dieu. Tu sais la mission d'un serviteur de Dieu c'est quoi? C'est gagner les âmes pour le Seigneur. Babenga pasteur on laisse pas qu'il ne ressemble là yé. OK. Ya zalaki mutazo bela ba osala cop ndengene po yé. Oyo ipana yé. Nana za na position de faiblesse. Ozo bela. Mutazo na posa nzambe parce que attaque au sein de la Satan, la mort existe. Ayeba kika que les loso qui na kofi et puis les gars nzela madame na ye maman ne sale marabongo na kozongela ngote pasteur on laisse asambe akena kosambelela ye andimela nzambe te andimela nzambe te ye moko nenga zawana yebi que
alors bana ba télévision na bémission na bino ka sala ba pasteur belé ba kisit n'est-ce pas ce qu'on a ba pasteur a sala ba kisi wana nde ba to ba yebisa yeke non kokende pa walesa te soki okei kuna ndimeli nzambe kuna okobebisela biso bapesa ye bambongo nde esalaki ya changer langage na ye aloba non nga na ndimi navanda na bakisi na nga walesa asala makambo na ye atika ngai alandela nga te ça la vraie version siko ndenge areversa ayebisa mpe bino ke asalela pasteur apesa pasteur olesa kisi po koreverse bato ya bien yango wana yake ngai boyebi nga naza edingwe nde ngai aza wana nga napesa ye kisi estce apesa aloba bongo tomoni na église na biso l'église était transformée en un hôpital. Les hôpitaux ne peuvent pas guérir. Papa, c'est-à-dire à l'hôpital, Dieu a traité une alliance avec son serviteur. Dieu prend la forme d'un médecin. Maintenant, Dieu le fait à travers Pasteur Walesa. Ce qu'on est beau, qui on est à mutabwe bakosela nkyono tala basambelele na mutu na ya kwei nango na se ba demo ebandi ko luba lelo mutu na yebate malade ne uta wapilelo ayebi okay ayebi source ya malade na ye basambelele les esprits méchants sont chassés balongo le loko e policier mutu o etika les apôtres ko azongi na hôpital a oyoka bien ba na ser moko babetie mbasu na kingo et pas likango mobile na ye okay mbasu be na kingo vimbi ba parti nyonso ya matama boye moyen le lemo vimbi déjà a combien repola parce que le lemo kangama dana mo musimo ko bimaki et comme bimisa ba biloko elle ne peut pas parler ne peut pas manger pendant 2 mois c'est-à-dire banganga ba bikisité na bopito abikité ba ne pas pasteur Walesa assemblée lié à cette opération sur place c'est rana koya le botika lala na opérer momke ba biloko bando bimana munoko na ba tofina ba biloko sur place biloko na nyonso blokaki na nzoto na yebimi. C'est comment qu'on est là-bas? Au moins, Mamzamba Salaga. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is for me. Ozana, mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala. Yango ngai pe na yebisaki ba oyo batambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba avion ba kenda partout, ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika. Batu wana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko botala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ezaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout efongwami, na sombi dendaku, ba pasi na nzoto esili, changement ebele salami na ba aspect nyonso, nzamba ozana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette, en tout cas na belaki tension makasi. Na yokota na YouTube, na kota na Ozana, Pasteur Moïse abondel pona bandeko. Les mêmes jours, na keipa docteur nanga atalinga tension sisili, bilonyo sibanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom, mama Clémence na Paris, na yiko témoigner moni na nzamba Ozana, wa sai na bomo nanga, na zai na problème mwana bande kolubate, na bande kokende na orthophoniste, donc va déclarer ki mwana comme handicapé à olubate, na etango na yiko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba, na yiko témoigner moni na nzambe ya bikamo wa sali na bomo na ngai, na zai na problème mukanda, toi réponse na zoaka bariji, na raison moko zata na sens te. Lelo na komi moi c'est sengo na zu mukanda, na zu pe musala, donc on a témoigner moni na nzambe Ozana, wa sai na bomo na nga, toka na nzambe. Na lobaki déjà awa ezali terminus, bon s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube, dans un la bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na séchaka ba plante
banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves, il parle ton seul de temps de faux. Là, fin avec la série continue toujours dans votre chaîne. C'est pas promo de ça 43. Voilà, nous sommes déjà avec le frère Gédéon, Azali Bongo, Molobeli, il y a Papa Nabiso, évangéliste Kabundi Wale, ça tout ça, awa, na ba témoignage et belé, tout ça, awa, pe, na sangoya mawa, il y a Liwa et Komelaki de Konabiso, Boyebi na Kombo, il y a police belge, Grand Kacha, il y a Mboka Nabiso, Aote Kotika Biso, Bomonaka témoignage, lors il y a confession na ye, et pas il y a Moussaï Nanzambe, évangéliste Kabundi Wale ça. Tout le frère Gédéon, tout Solomon Belé awa. Frère Gédéon, bande bata la yo, balima ba santé na yo. Et puis il y a centre d'action spirituelle, et puis encore il y a l'homme dédié évangéliste Claude Kabundi Wale. Merci Yves. Bonjour déjà bande bazota la biso. Ça bien. Et dans la télé champion moi je disais ça va santé ça bien. Papa Wale ça très bien. Ouais. À ce moment, ce journée wapi. Azana Zamba, Azana Ngomba, na ba prière. C'est depuis la semaine passée. C'est presque une semaine déjà. Presque une semaine. Banda déplacé qui. Azana Ngomba ke Luganzambe. Nzamba lobi nini? Pourquoi recommandation ka Ngomba? Voilà na biso ko to bangela ke makasi le rakina Ngomba boya kana makambu oyo. Et bang sara mokili. À chaque fois que le pasteur Wale ça se déplace. Je pense que question de rafraîchir la mémoire de la bande de Bazota la biso. Parce que voilà cette période moi qui n'angomba. Dans le binzamba parce qu'on a kabela baso ba bota raté bana. À matana ngomba ça la presque une semaine retourne à ya vanda pour une église à Mboujima à cette époque là. Avant d'abord lobby basio nyos ba bota te na viba yo bana. Na ina bana tandi bana bo dans les vides. Ba tozo mona dans les vides spirituellement bana bazala yona. Na bi na ina bana bo yo bana. Les femmes des fois les baso basala ba mbule belé na bana ba botate ba ya ba wele la bana après une année et demie pasteur on ça kenda na même église ba ya ba tandele 500 bana une histoire je pense l'excellent ba image ouais ba ya ba tandele bena 500 bana plus de 500 bana même âge na baso bazwaka bana wana c'est-à-dire comme ça to kenda na Zimbabwe période d'élection la période d'élection pasteur on ça na ngomba na Zimbabwe zo sambele la mboka Congo oyo arc-en-ciel et bimaga une histoire arc-en-ciel alobaka avant élection ça les marenzamba ebisinga pouvoir réguler na kimia mokonzi akala kopesa na mbote na loboko na mokonzi sika qui pouvait croire à ça na période où on a tension zalaka na mboka na passé Wale ça lobaka bongo na Zimbabwe arc-en-ciel et bimaga arc-en-ciel etikala comme bato na bandaku arc-en-ciel c'est un grand signe que Dieu lui avait donné ti arc-en-ciel et bimaga na triomphale tout ça la prière na triomphale pasteur Wale ça corona akota bazamba lataka ba poto na ye akota ba maya sanitaire lataka ba sac abimana message après ba prière na ye que Dieu m'a dit corona est dépouillé de revivre dans le rôle kosu na typhoïde eza bongo lelo on reconnaît les prophètes lorsqu'ils donnent un message et ça s'accomplit alors ba chef de l'état les rauta na ngomba wana ya Zimbabwe père appelle ça message à chef de l'état ba yoka ngomba be Wale Salobi président zo kufa dans 2 ans le chef de l'état ya mbaka ya ibisaka ye zo mboka ozongisela nzambe à la prière na stade maramboye bisaraye prière basalaka esala ki ba complot nyonso bandi ko bima lelo bato ba bongisa ba chef de l'état avion et bungaka tout ce qu'il avait dit et s'accomplir et c'est ça ce qu'on a élo banque sangeza ko mona ye il est célèbre financièrement il est béni il peut faire le tour du monde ninga lingi lelo mais tikinda ça fait plus de 5 jours ou 6 jours déjà azolala na zamba na ngomba azolukani. Ben, message, oh, déjà, déjà. Pour y aller au moi, avancement, ma solo. Est-ce que message y était pour le Congo, il soit coach à Bima, pas maté. Ah, c'est la zone. À l'objet mandam, non, c'est la zone. Le problème dans que chaque fois qu'il est superficiel à solo. C'est la zone. Na seulement briefing, moi je comprendre que à chaque fois qu'il se déplace, yo yebito yeba pe ba pasteur rebelle. Et puis ba pasteur rebelle au bazala grand nom ba matasu ba ngomba te. Tu sais non? Ba sambela su makasité, bazaba experts ko ba bezo, ba monie boye, sali boye, ba vidéo. Beaucoup de pasteurs aussi ont fait que confiance à Bana Nzambe diminuer ma case par rapport à moi, Kindumba, moi. Mais malgré tout ça, malgré tout cela,
bandeko balobaka maki nezali na kati ya église ya papa na biso Claude maki nezali balobaka ndenge wana ezali mankiona et pas la biso mankiona. Nous avons Dieu. L'avantage que nous avons est que biso tozana nzambe. Et on appelle cet exemple. Bébé ba tebelo ba sala mankiona ba un objectif ni. Balinga ba to lobelaka bango. Que les gens parlent d'eux que bazana nzambe. C'est pourquoi on a créé parce que nzambe ba sala ki copté. Au moins, ce que le garçon est aveugle, il va payer $200, il y a un aveugle. Pourquoi tu le pasteur wana assemblée la aveugle à Bikaki? Or, bisous que tu as posé relaxer que pasteur na biso za grand. Si tu as posé relaxer nzamba ça la pasteur na biso. Nzamba biki saga. Yo moko za na ba témoignage. Il y a certaines choses ba journaliste à la place biso ka to lubaga. Yo moko to pesa ba témoignage moko. Ya bato mona poto ba yebisa yo makambo nzamba bikisa ba nzamba wandesa une maman yebisa nga ayemo pa ya la substitution na ba photo abando tambola ndeni atamona na baba ngo nini son tambola na son na poto abikate mais là ya pas passer on laisse assembler là abika asala témoignage pa na ngini est-ce que à la France maman bongo et pas seulement que négoza là pour yo za na témoignage c'est pour dire bato sala manque neza bato ba lukaka que bato beta lisolo gaza grand pasteur. La salle à bois, biso tout ça la bongoté. Biso to relaxa batou toujours mamza mazo ça na pasteur on ça. Et vipan. Le dimanche nous avons vu dimanche passé. Tout le monde l'église na biso. L'église était transformée en un hôpital. Ba yana ba kamoko oyo les hôpitaux ne peuvent pas guérir. Netika nini? Papa mo ba yana muto ko pola bana na botama tolo mo nto bongoté. Ah bon? Muto ko pola zo tambola. Mika ba jini sunga biso na ba image na ntotala kananu ndenge zolo ndezo solo la boyeli kananu. Neta o yazana clinique université muto ko pola. Ah bon? Na tselo mona muto boyete. C'est-à-dire à l'hôpital ba lobby a robikate. Parce que ba ene pa nzambe. Parce que nzambe biso to ko mona yete nzambe malati walesa. Dieu a traité une alliance avec son serviteur. Dieu prend la forme d'un médecin. À Bikisi. Tout le monde maman moko ba ene wana le même dimanche. Tout le monde ba to ba misu. Il y a des maladies qui sont incurables chez le médecin, mais qui sont curables. Les maladies qui sont traitées et guéries par Dieu. Maintenant, Dieu le fait à travers pasteur Walesa. C'est ce qu'on est beau, il manque on les a. Pour à l'hôpital, on est au pôle. Ben est-ce qu'à Biki, tout le monde est au pôle. Ben il y a une question. Est-ce qu'à Biki? C'est là où il y a le problème. Non, il y a Biki Saga. Nzambe. Parce que mutu ana soki alongo l'hôpital alonga ba place nyon soyez pas pasteur on sabi nzambe azo bikisa tala ba sambelele na mutu na ya kwei nango na se ba demo ebandi ko luba lelo mutu na yeba te malade ne uta wapilelo ayebi okay ayebi source ya malade na ye ba sambelele les esprits méchants sont chassés ba longo le loko e policier mutu o etika les apotes ko azongi l'hôpital a oyoka bien maman moko ba yena wana le même dimanche ba bete mbasu na kingo e pambanda na est-ce que suivi ezali remède remède ndego mutu eza ya kopolo remède ezali bolandili bosali suivi. Tu sais le plus grand problème est que nous d'abord nous avons le médecin par excellence qui s'appelle Jésus-Christ. Soki mutu aye pas Yesu na malade na ye Yesu abikisi o eza spirituel ba longoli yango o etika les nzoto tu peux prendre soin de toi-même soit suivi ba la nelaka mutu oyo auto ndimela nzambe aza forte spirituellement toujours landela ye pour ko rafraîchir ye azala quand même na moi notion alla alinga nzambe total se bola mo nzambe ti atika la mondimi mais o ezala ko la babeti mbasu so ba ina mbasu ba samele lio ba longo les puissances evimiso lokolo ba longo les puissances mbasu o etika les apota tu yo moko comprendre que ma plaie ici je dois l'amener à l'hôpital na kende sko ba bikisa ouais ya on a émission mais au moins le même dimanche, il sert moko babeti mbasu na kingo et pas likango mobile na ye. OK. Mbasu na kingo vimbi ba parti nyonso ya matama boye. Moyen le lemo vimbi déjà a combien ropola parce que le lemo kangama dana mo musulmo ko bimaki. Et comme bimisa ba biloko, elle ne peut pas parler, ne peut pas manger pendant 2 mois. C'est-à-dire banganga babiki cité na bopito abikité ba ene ba pasteur Walesa assemblée lié à cette opération sur place c'est rana koya le botika lala na to opérer momke ba biloko bando bima na monoko na ye ba to fina ba biloko sur place biloko na nyonso bloka ki na nzoto na ye bimi pasteur Walesa salmi abengi médecin mo bibo mo maye botinde na hôpital
basokola ye monoko wana batia bakisi oyo eske ekomi pota babongise monoko au moins je te parle la serre parle la yoki bien c'est comment qui on est là bon au moins bamamzamba basalaka là où il y a Dieu il y a diversité de témoignages banda to yebana yebi combien de témoignages sur l'exa ya bato yo yeba déjà pasteur zana bolingo so atali muto zana passe nzala kabele 1000 francs c'est ça là où il y a Dieu il y a l'amour Dieu se manifeste dans sens wana c'est ça l'avantage ba makambo yo tu as confiance nango pour te bien muto asala rango ezanzambe parce que le pasteur wala ezanzambe to zilaya mais Edingo déjà a rêvé Sabino to utolanda témoignage de konabiso papa na biso na kombo ya police belge Ilunga autotika biso ya liboso kombo wana et appartenir na on a passé aboyi kombo à police belge c'est ça kombo à référence tala sko yo biloko ngondingi limaki sikoyo na komi police walesa police walesa na tamboli ngana bandi kati na 78 Edingwe atikala kobeta ngai te balitana Jaguar atikala kobeta ngai te po nazalaka grand prêtre na masolongo masola c'est amai mais leur âge est poussani j'ai 56 ans maintenant nakoki kosala soukage te so naza koluka moyen na se débarrasser na biloko oyo po ezali charge monene nga nazali awa nazali na makili ya bato na nzoto ebele nazala mitema ya bato na tia na se amai na bomba do biloko wana sikoyo ekokaki enatika yango na sacrifice bana bazalaka na ndako te mosusu babelaka maboma mosusu bayaka po bazwa ba délivrance mosusu nayokile nasali délivrance basinga bazongi mosusu akotala pe na kati ya basinga papa abisaki batonga baba boyi tokome kozonga na ndako bienvenue mes filles bozala bana na ngai boya na ndako alors nakosala délivrance l'air na ke na Lubumbashi natali na télévision nayaki ke pasteur moko Walesa asimbi Edingo suki po suka Edingo basimbaka te na bisu suki oyo osimbi faut zala oyoka malamu nazo simba mutu na yo nazo longola biloko nyonso bamaladi na kati ya mutu na yo nazo pongisa mutu na yo nazo longola bamaladi na kati ya mutu na yo au nom de Jésus Christ namoni pe mwana mosusu lisusu nayebi ete bakachere moko asimao mwana wana asali ba témoignage ya mtiki te nazongi na Kishasa il faut nakende ka kotala papa wana yango nalobi bandeko na ngai eloko oyo eza na litomba te na boma na lia tala ba dragon nazaki na ngana nzoto le nazoke no bunda komba kati wana na kena mtse ama njili wana boy na concentré na concentré 1 2 troisième dragon koya koti na nzoto ina kupima na bo ngai wana police le wana komi tolo esi tokosolola masolo ezali mingi tokosolola lobana po ye andaku na ye saka pembeni ya mayanji po nini osali ndaku na pembeni ya mayanji wana ezali lotombo ngai nazalaka toujours pembeni ya manjili dona mai wana doso problème alika sobala kuna nde esika tokokopera masolo nyonso ezalaka kuna ezalaka ba boulevard makambo ebele tozalaka bien mais sikoyo nakomi mimona kaka nakoti na monde mais père azali lisolo ezali nalingi lelo nga mpe na banda kodélivre baninga na nga bakatiere nakomi témoignage na bino munene bolanda nzela ya Masia à travers mosalene munene Walesa bolanda ye mpo nandimaki te nazalaki lombe munene na kati ya mboka lelo moto akoki kosimba suki na ngai te ezala mwasi na ngai ezala bana na ngai mais nazali diminue nano na ba apôtre na ye ngai asimbi ngai te mampinga moko bayeli ngai bozomona kuna boye do nameka boyo rien rien tarza bimi na butule to kolala otoke kotambola kuna tozoko koka nyawa zole oteke ngai ngami tofi na nyama na tiyo tosala contrat na yo nale kalisusu côté à pont moko ezali côté boye na ka oya dragon ya mokilano kasi yo sikoyo biso tokekende wapi kasi kuna esikuna Walesa na kuna boke ndo kote na ye kuna mai wana bola na kuna boko wana mai na ye kuna bon na 10 millions na disposition na ye disposition nga kutuna komi semmelele libre oyoki ne chelo ke bimina zoto na
naza pepele ndenge nazali ado natikali peza polisi walesa po polisi belge eza na poids mais polisi walesa eza pepele yo ozomona te okoyebisa bakati ya mosusu kati eza nango mabe te me kobunda na kati tala ndenge ozali olingi okoza ata millionnaire na biloko ebele bana batikali liboma kizengi epa boye ndako te mbongo eza te conseil nini okopesa kati ifo tobunda kati me tosangisa na bakisi ifo totika bakisi nalobi nakasi bato balandi ngai na kati oyo naza grand technicien ngai naza kotia mokongo na se te okobeta ngai nakobeta 2 shit en l'air mpo na kati nayebi yango eza mosala na ngai me buzoba nde nakende okota na elingoma tata wana molai wana opambolani deja nayoki ke bozali awa le boyoki ke papa asali témoignage on m'a parlé que Déborah est ici si elle est là elle peut venir ye wana mwana na ye bobeta maboko makasi venez n'aie pas peur ma fille papa na bino akomi mutu ya nzambe tala mwana kitoko yamba papa yamba oh nzambe wani merci oh mwana esemeli nozala ngo mpona papa ça micro très bien auti musika auti musika mais na nzela papa walesa nzambe na abikisi yaona kumisinza bosepeli makasi ntango babimisi tonga biloko nyonso sepeli makasi bana na bino mosusu bazalaki liboma baza wapi ya nanga liboso ya liboso aza liboma azalaka alalaka na nzela mosusu ndenge nini mosusu aza ndenge nini quatrième na bino azaka ndenge wana mpe bien te ezaka baretour ya biloko wana nde bebisi bato nyonso tokobondela mpo na bino ça va changer au nom de Jésus yamba lisusu papa merci Seigneur. DiCaprio, ça va? Benny, ouais, ça va? naye na nzila wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui ok c'est besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce mwindi. Mais ma canicile bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio. Eh, na jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindi no mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Mutu bolongwa te okozotonga no mobimba yango jibe service ezaka kawa na Kisasa teyeya oh Angola Brazzaville tozuke kala mingi te mokili mobimba abino ozwi donc alongoli biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh basala bandeko na miki na poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah. Fondation Tabita Dorcas
Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Mama Mireille, nde Mama Mireille moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga baza na bonne santé, bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba alobe senga kopesa eleke senga kozwa. Tango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour cela que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Ben après police belge tout le monde peut catcher moral qui madame Jacqueline il pas témoigné qui ben après à cause les calçois bikeza cop pas coopérer na pasteur et dit on peut même arriver ça ngo habiter qu'on a un témoignage ya papa na biso police belge ndenga ko ya manzambe ayamba ki andima ki le Seigneur aussi son maître à servir le loi biso passage d'une en église et là on ndenge nini solo la bande bota la biso et puis na ba quatre musu ba leka ki me ba ko zonga ba loba ke zaki une coopération ezaki entre pasteur na bango. Tu sais. Edingo même alors. On commence par Edingo. Il y a des dossiers par moment dans le Belangote. Pourquoi? Parce que moi je pense que nous avons cru en Jésus-Christ. Donc on a la promotion chaque fois que Satan. Exemple, Ozolo ba Edingo reversa bino. Neti pasteur on laisse à Louga Edingo yebisa nini ke yaka opesa kisi na banosela nzambe na kisi l'église. Avec les cop, boyokana ki asimbe na mutu tout ça
asimbaye pour après Salini. Bon, après Salini. Il y a des choses par moment, pasteur, on n'a pas le temps de lui laisser chaque fois. À la télévision, mais au moins, nous sommes avec lui. Par moment, si ça déborde, tu aurais qu'on regarderait battre. Ce que le pasteur allait s'asseoir comme Simba et Dingo après Salini. L'église est comme plein. Ou bien ce qu'on est comme un vrai pasteur, ceux qui nous ont payé, un vrai serviteur de Dieu. Tu sais, la mission d'un serviteur de Dieu, c'est quoi? C'est gagner les âmes pour le Seigneur. Et ça, quand on dit ça, je ne vous ai jamais connu. Mais on a beaucoup aussi, vous savez gagner, après vous savez regagner. Non, on avait compris une chose. Le problème avec le frère, c'était quoi? Écoute, le problème avec le frère, c'était quoi? Il avait un problème de la santé. On avait appelé le pasteur Olesa. Et il a pasteur Olesa pour qu'il ne ressemble pas. Il y a des gens qui ont position de faiblesse. Mais parce que, attaque au sein de la Satan, la mort existe. Il y a que les lois qui n'ont pas et puis les gars n'ont pas madame naïe, maman ne sait pas marabongo. Ils n'ont pas dit que parce que on laisse à sambe, à kena au sambe les laïe. Andi mela ganzambete. Andi mela ganzambete. Yemoko nengazawana yebike. Alors on a la télévision, la émission, la bino, la salle, la pasteur, la bakisit. N'est-ce pas? Ce qu'on a pas pasteur à celle là qui wana ndeba to bayebisa yeke non kokende pa wale sate ce qui OK kuno ndimeli nzambe kuna okobebisa la biso ba pesa ba mbongo ne sala qui a changé langage naye aloba non ngana tika na ndimina vana la bakisi nanga wale sa sala mam naye atika ngaya landela c'est ça la vraie version ba pasteur ba pesa ba mbongo ba client naye nde ba mona ye ba c'était ce qui OK il le pa wale sa na mboka oyo. Et puis Mouton nous rendre très célèbre. Nani Mouton ça met les dingue, Mouton big c'est dingue. Kokendete. Ba mongo yango yo, tika bisoto zala na yo. Toko zala tozo soin na yo. Pourquoi? Parce que ceux qui accueilli, ba contact na bango ko beba. C'était ça la vraie version. Tu sais, nous avons une conscience. Tu sais, la caméra, la conscience de chaque personne est une vérité. Il y a que, nous avons boyé, kokende kunate, ba client na ba pasteur. Ce qu'on a reversé ça, ayabi ça peut bino gasser la pasteur, après ça pasteur laisse ici. Pourquoi vrai qu'on reverser ba tia bien ngwana. Ya ke ngai boye binga na za dingwe, ngai azawa nanga na pesa kisi. Est-ce que pesa aloba bongo? Problème est ba pasteur ba client na ye. Ba yebisa ici. Ba to ba sala ba manque onat. Okay. Ouais, bah, c'est parce que ça a mené d'abord la prédication sur la sanctification. Les Athènes avec l'église, non? Prêcher kolata mukaya. Kolata mukaya. Kalasoma bende. Na yebisio kotamula obanganza melingwanda. Qui va partir ndambe ya quoi? Ah, moi ce que ba pasteur belé ba kolata ngote. Mukaya wana ce que pasteur le satelemi. Aujourd'hui, il se tape la poitrine pour dire alors banabana ne banana bala mama na bino na yebi libela moi si mon sosote. Nayebi moi si mosusuté c'est un défi ceux qui moi soit naza yo banda ou yeba pasteur les sociaux comme moi si moi téléma les gars TV à lobby na bimaka na yebi alinganga mais ba pasteur sur l'année yo a divorcé abimana boye asala boye abota boye yo ko to betala sur le mot dernièrement ya pasteur moi munene abota so ko tamonga fulu akasi yo to betala le solo donc il est nous muke pour répondre aux logique il y a logique il y a Jordan Wazali Bongo madame Jacqueline Kachero yaki à côté la manjili ko parti ndambe comme rouge il est payé à dénoncer à chaque dimanche on paye 50 000 francs congolais et un bon mabonza bandimi il y a d'autres années 50 000 et puis à qui tout le monde la maison on doit accommoder pour l'embêter sa image costume chaussures de Zola Taboui c'est la maison c'est intéressant les lois. Tu sais c'est quoi? La réalité même de tout. Ah ok merci. Tu sais le grand problème c'est quoi? Batouana belo bayaka ba katière, ba magicien. Et ça na batou bayaka deux versions, deux groupes. Et ça na muto animé nzambe ya solo. Ayena ba kisi na ye, ayeko pesa. Est-ce que les garçons ont autour de l'image pas nous batumba ba nyoka na ye. Au moins les gars na télévision. Les jeunes garçons oui. Au moins les gars na télévision. Est-ce que on a les gars na télévision? Ba linga yango te. Ba lobi biso ne tous na charge.
kisi elingi esala biso mabe tala banyoka wana ba 4 mètres totumba wana baye nango balobi te tolingi suvi ya kisi te pasteur walesa totiki biloko nzambe na yo abikisa biso tala ko tobengisa na bourgmestre ye moko ayoka lisolo wana bourgmestre akomi na barombo ayaka aya telemi amona mpe banyoka wana ndenge bazotumba bango ces garçons là on dit nous avons donné nos vies à Christ toza na posa kosala bese te ya kolakisa bato te ke biso tozala boye te balega na télévision te soki eza na bato mosusu bazalaka ndenge nini aza na kisi na ye elingi compliqué ye bakisi elingi esala mabe alobi moto aza na puissance ya nzambe akotumba bakisi oyo akozwa yango eza pasteur walesa baye nango bapesi ye atumbi asambeleli bango sikoyo baya kosala nini olie bazonga na bandako na bango bango sikoyo bakoma lokoso ya mbongo ya pasteur walesa lokola bamoni ye pasteur akabeli motu moko voiture bamoni pasteur apesi mbongo bango sikoyo bakoma mpe lokoso pasteur akabelanga mpe écoutez yo oza na charge balongoli yo charge wana nde ezalaka bongo bayaka yo ye na kisi elingi compliqué ye apesi basambeleli ye akomi mpe libre ntango azokoma libre lokoso sikoyo ya mpiaka azokima bale ya baka oyo mutu nyonso mokristo nyonso alekaka nango soko wuti na mabe sikoyo bavandaka avandi sikoyo amoni pasteur walesa akabeli mondimi eta mosusu mwa $2000 pasteur walesa amoni moto aza na bolingo asali eloko sikoyo nde eloko esalaka bango bakoma lokoso ya mbongo na ye bakomi ye pasteur walesa akabela ngai mpe mpo na pesa kisi na nga tu vois c'est-à-dire na baloba nini na mitu na bango bakanisaka lokola pasteur walesa tomonaki apesaki bato ozomona bakoma nini lokola pasteur walesa tomoni apesi bato mbongo ngai mpe apesaka mbongo sikoyo bato wana bakutana sikoyo na bapasteur ya bescro basala nini wana bela petit fali pena bakoma nini babengaka bato wana bakomaka ndenge nini bapasteur mosusu oyo balingaka pasteur walesa te bao batielaki bapoison oyo basalelaki balikopa mabe nde sikoyo bakomaka ndenge nini babandi kobenga bato wana zwa $5000 leka na télévision lobake biloko tosalaki wana ezalaki ya kisi leka na télévision lobake abandi opesanga kisi tala bino boyambaka un certain Mathieu Badioko ozo Badioko akenda wapi nzambe akosipisa bango bongo aleka mpe na batv ayaka mpe boye bayaka bapériode bayaka mpe mwa ebele bazalaka bongo pasteur walesa reste serviteur de Dieu bango nde bayaka so bapasteur bapesi bango mbongo ke bobima bolobake biloko wana eza lokuta tala siko nzambe de grâce okomema biso soki bino na bakisi na bino bokozala na courage akoleka na télévision kolobake apesaki nga mbongo mpona alobake aza na nzambe tala siko neti bato bazopola boye siko bango apoli abiki siko bapesi nani kisi bapesi nani mbongo bacorrompre nani ok nzambe azolakisa biso aduka mwa mobali aza bon parler so tozwi awa tokovanda ti butu tozoloba kaka azoconvaincre biso kaka na maloba na ye la réalité le problème c'est quoi vous êtes habitué à vivre avec les hypocrites et les aventuriers quelqu'un qui vient et puis bino bandeko na nga média vous donnez accès à n'importe qui ndenge na mona eza na chaîne nini je pense c'est pas Jérémie et pas Jérémie ayamba mutu moko boye so katso féticheur moko aya lobi ote bakisi wana walesa azosala wana baba kotuma bakisi wana eza ya banganga mike na tieli mbongo ye nanga tomeka puis vous diminuez les hommes de Dieu de votre pays devant un féticheur mutu moko ayeko net azo lancer défi na nzambe yo tendre micro ozo malédiction mutu moko azo yeko tendre c'est-à-dire azo linga koloba na yo na caméra na yo ke ngai naza na kisi eleki nzambe na ye et puis yo associé yo accompagner na démarche wana vous accompagner bozosala bamasumu ebele tu accompagnes un féticheur na démarche aya na TV atala défi contre un homme de Dieu muto Dieu a établi ozoya mutu moko aza na bakisi na ye ayaki basambeleli esili église eza lokola hôpital bakosambelela mutu moko lelo abiki asabone na hôpital wana et comme ça zoka mutu passe aye na hôpital ça zoka boya ye koluka docteur siko bamusu bazala ndeni aye abiki akeye esili nde bato boyamba wana ayaki na kisi na ye basambeleli abiki akei te nga so na ye boza aventure na bengana na bango ebele baotala biso na bengana bango na yambaka bango susu te mpo baba aventure na mona moko mosusu mpena na terrasse mona kauka nganga biso tovandi pasteur tovandi mpena bena ami na nga FM Toko le Boga grand frère ya petit na biso donc Gelor
nakombe à Gesta Molaire double garçon balobi parent français tovanda pasteur aye pena na car kokuru ezaki te na terrasse pena mabalabala boyego ameli pena turbo batili na babengoni XL asangisi azomela na verre pena featuring pasteur okomela te kobatama te ozobotala te bandimi moko baza oyo bakomo obina vande pena na sika na zaki na TV awa abandi koloba te walesa za sura nzambe te tala azomela ba bière ya makasi okutunga na komela bongo te ya zomela yete Dieu parle lui-même. Ça fait très mal mais na route na ye jour msu na yepse vérité wana te na funa vérité wana ba ba na boya osani émission pour amela ka masanga na baba alangwa ka lokola biso nyoso c'est pas bien c'est petit ka olangwa c'est nga alangwa te mais yenda alangwa na ba biso en général na sens que na ba bandimi simple na ba pagano ko bango ba sena nzambe pona bato balangwa voilà. Mais totali ngana yo émission ya papa na biso témoignage papa na biso police belge. On analyser ndenge nini lelo atiki biso néanmoins alekaki pona ko sala confession na ye andimi nzambe ya walesa a exposer a étaler même makambo mabe o ya sala andimi nzambe wala. Ngena tikelo micro au sona bande bota la biso numéro de téléphone au pesi biso adresse bi programme ya etonga ezala mie pour na bande bota la biso na o etali bongo pasteur na biso papa na biso Claude Kabuni. Déjà na agenda na biso on s'organise pour le stade des martyrs. Ah bon? Ouais, c'est l'année prochaine. Cette année? Non, année prochaine. Tout ça en octobre, non? Okay. Année prochaine, nous serons au stade des martyrs. Pour un grand événement, pour juste gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Un conseil n'a pas te belé au bazo sale la qui city lelo. Par exemple la police belge. Ayaka a témoigné en numéro nzambe. Mais est-ce que a tika la ramon nzambe ya solo pour le loi koufi? Ce qui a koufi boye. Amna yezo kindi wapi. C'est ça. Na bato bazo sala ba aventure baleka na ba télévision. Aroya boya ye koko sabatu. Na ba sala ba pesa ba kisi ndambo après ba bombi mosusu pour baleka na télévision ba banda ko manquer respect na ba sala nzambe. La mort existe certainement. Exemple la police belge était à Bissau. Ayaka tala bato bakotaka na saba mayandi luana bato bakendaka pona kotala na kota vandaka. Ta bambule bela servir Satan mais tala bakota vandaka. Est-ce que ko révolter te bato ba nimela nzambe solo? Mais ba aussi la peu contribution na bino. Contribution comme maram susu ata to contribuer lelo ya zata kufi. Mais ake wapi? Pour animela nzambe ya solo. Animela nzambe oui ayeko sala conviction na ye, asala confession. OK. Mais est-ce que azam mwana nzambe? Pour kisi na ebisio batwana ebele bayaka nene. Kisi ezebele elinge lié la yebana. Elinge compliqué ye aleye na kimela mbango papa pasteur walesa. Aza colonne na biso. Tant que ça problème, to kembango epa na ye. Bayena bakisi wana asambeli akati ba lien wana. Mais yosko otikali. Comment moi na nzambe solo? Mi tika epa nzambe nzambe zo en charge. So ba bazala lokolo moko na mai, lokolo musu libanda. So ki apesi ba kisi elinga compliqué ye atikala na ya ndambo. On atikala makisi nga magie bimisala nga mbongo. Et puis ça ba $200 na ba 500 na rolia. Tu sers toujours le diable. Dieu est jaloux de sa gloire. On ne sert jamais 2 mètres à la fois. Tu sais, nous avons besoin de l'effort du ciel. Alors, c'est pas l'église. Tu sais pourquoi créer débat? Parce que il faut comparer Jésus à Branham. Or, il y a un Branham de plus que Jésus. Point de vue, Azam Kolo et Mamalobi. Mais c'est le débat pourquoi? Parce que les chrétiens sont aussi jaloux de leur Dieu. Les chrétiens n'aiment pas comparer. Ou bien, comparer Jésus à Bango na mutu mususu. Les chrétiens sont jaloux. Lui-même Dieu est jaloux de sa gloire. Bandoko basala ba kiso ba ya ko témoigner wana. Bandi melanzambe. Ce que tiki kiso pesi nyonso. Na kisi ya na ya nzoloko ya mike na mama mike tika comme moi na nzambe. C'est comme ça que Dieu va te prendre en charge. Wow. Police belge Koufi, il a laissé une famille, mais il a servi le diable beaucoup d'années. Mais qu'est-ce que le diable lui a donné? C'est ça la question à se poser. Il a servi le diable beaucoup d'années. Asali bato kwei. Ata bemisi moto na munoko. Ata sali boye bokwei sang. Le lo akufi. Diable a pesi nini. Le diable c'est un menteur. Azovana ndako moko bakonza mboka bosunga vraiment ndeko. Kote wana bakimeza na peto kongona sima ya batwa. Kote manjili pena na pena sima manjili. Ndako batol lisusu. Ndako batol. Imaginez bana bazali. En tout cas
En tout cas, bakonzamboka bosunga ndeko bosunga ye. Basunga ndeko dans le sens que babseki ne leka malamu bana surtout batikali na sala la satan. Tala moninga na bino ba mosengele monge pas. Et pas bakonzamboka. Te basunga famille. Basunga famille. Ce que papa c'est le satan bambule belé. Les lois au koufa. Il est parti où? Que le diable ne vous ment pas, c'est un vrai menteur. Bon dit mais la Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pasteur Olé Sazana Ngomba, Sazana la prière. Alobagi a okita jour nzamba rebisa kita. Mon ami, aza béni tala ndenge ba image zana. Aza béni, azo matangomba, azo lemba. Azo keluka nini? Aza la grande intimité na nzambe. Ozi la contribution na kuna 600 na numéro et puis programme. Contribution wapi? Na matanga ya papa na biso ezama. Est-ce que pour nous repérer sa contribution fait de la grande émission na yo? Vous allez compliquer bon ndenge. Voilà, notre numéro le plus 243 85 42 53 682. Plus 243 85 42 53 682. L'évangéliste Claude Kabundwale Sazana Ngomba. Nenge mikazo laksamino wana. Amatiba Ngomba wana ke luganzambi. Et là on a mis tout na raza azada na mbongo, nzamba tombola ye, mais azo sambela makasi kolega sko yo nanga etane lote. Yo kuto ozana maladi moko boye, o ba médecin bazo kima. Yo kuto ozana problème moko ko za solution te no sambela kate. Yo ozana célibat moko komoko ça 47 ans maman mobimba obalité. Dieu donne le mariage jusqu'à maman ototo sala témoignage maman moko otoba la 75 ans, abali mobala 80 ans. Nzamba zo pesa mabala. Nalobi mutu oyo biso toko envier. Yo yazo matabangomba makasi bazo sambela. Ce que yo nanga nini zo zangise ko sambela. To sambela to luka nzambe. Tozo soutenir les places azo zala nzamba zala na ye. Bonjour à maman Ladi Bokolombo. La Disca, bonjour à toi. Chez la Foulou, bonjour à toi. La Marina, l'international Marina. La Marina, Sheila. Bonjour à mon ami le Cashmoni, monsieur Le Monet. Big Rosaille, Michael Kabukala. Bonjour à toi, bonjour à Junior Choco, monsieur l'iPhone. Bonjour à mon ami Jules K. Stone Mukendi, bonjour à toi. Hein? Tous les amis qui entourent le millionnaire Stone Mukendi, bonjour, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bonjour à maman Belouze en France, maman Monique Botelé, bonjour à toi. Claude Rila Makaya depuis les États-Unis, salut à toi. Bonjour à Yvette Anouche Kangoudia, il y a monsieur Sam, je vous aime. Notre numéro est le plus 243 85 42 53 682. Félicitations à mon ami l'apôtre Magna. Apôtre Magna, félicitations à toi le président. Il y a sensibilisation dans l'église Nabiso. C'est-à-dire un homme de Dieu bien. Je suis de cœur avec vous. Notre numéro est là. Le programme de culte reste le même. Chaque mercredi et vendredi de 15h à 19h. Et chaque dimanche de 7h à 12h. Nous sommes sur l'avenue Bokango, numéro 205, quartier Beaumarchais, des centres de réveil spirituel les armes. Nous sommes à Moutoune, Taboye, en intimité dans Zambie pour trouver la stade des martyrs l'année prochaine. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso
Yesu azana ba moi. Kamba mana yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye zambano na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga nsanga londe. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nsanga londe ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokotanga yo yo, tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo, le 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 le, laisse moi fako. Sawafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa. Hallelujah. Chirobo chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela. lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye. Ayoki sije na nga ye nzamba ndonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te lelo apesinga libala. Apambolinga Yesu, Yesu. Apambolinga Yesu, Yesu. Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Aza nzambe
nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo